koloba Nadia sadike tango zo kaka bemelia na mboko Congo bazalaka te tango zo kaka bemelia na mboko Congo bazalaka te tango bazo sala tango zo kemelia zo yema na mboko bazalaka te nalobi kaka bazalaka te banani banzeza bazalaka kia minzeza azalaka tango emelia zo sala ba masolo oyo olingi ngana lela yo na monoko nini tabu fatuani dembo yo mawa biso to betaka toujours to beta ba mardi ba mercredi ba jeudi to betina ba boboto sans président na président na président na boss El Salvatore de la patrie leader peme leader option multiple option azalaki na biso ba poulet na e sadike na tangi nanga komba mutu tenga na lobaki kaka bazo bimisa ba disque omona bango bazo beta ba 2000 fois ba 3 na tangi nanga komba mutu tenga na lobi kaka na pesi exemple mais biso tozo beta toujours Congo winere chene kitoko tolandaka toujours balandaka ngo Sarah Kabundi la prêtresse le kokara lelie na leli Congo winere TV na Congo winere. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnon avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour. Partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Beauté bonjour à tous ceux qui me connaissent. Beauté bonjour à tous les fidèles abonnés de Congo Winner TV. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Je vous ai toujours dit, si vraiment vous avez besoin d'être informé, vous avez besoin de l'actualité, faites un tour sur YouTube. Il suffit seulement pour vous de cliquer Congo Winner TV, la chaîne est là. Vous verrez cette émission Tolo Belagnos avec Nadia GB, elle est là. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Ici, il n'y a que des actualités, il n'y a que des informations, il n'y a pas des insultes. Parce que nous autres, tous Angolou, il y a aussi la faculté de communication. Mais bamisusu, bao bolingarami yemengi wana, bango bazwa pengolu ya aussi la faculté ya mifinga o biso, Nadia GB. Alors, je vous demande, je vous en supplie de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Mbote bonjour à la Cléopâtre Sarah Kabundi. Mbote bonjour à toi, madame. Que Dieu te garde. Nzambe appelle ça longue vie. Nzambe a Pambola yo abondamment et salut mbote bonjour à tous les mbala René Limbala bambala boza moi et belé les autres j'ai perdu les noms, excusez-moi, mais avec le temps je vais toujours retenir les noms de mbala bambala bazé belé ba René Li nabi ke eza moi belé bambala wana mais Nadia GB alinga kabino nyoso tu Hervé Luzolo bambote bonjour à toi Hervé Luzolo. Alors, nous voulons parler de la musique. Je salue d'abord mon père. Merci Seigneur pour la guérison de mon papa, le colonel Gwabinzi. Je t'aime beaucoup. Papa, me respecte. Bonjour à maman Bati, je t'aime aussi. Maman, nous voulons parler de la musique aujourd'hui. Nous voulons parler de la musique. L'actualité nous oblige. Sans doute, il y a que nous avons un actualité mon nene na mboka na biso mikolo wenge musique bon chic bon genre 4x4 hein au Kabwana depuis 28 ans et aujourd'hui tout moni réconciliation na bango concert mon nene et ko betama na mois de juin au le 30 juin to kozala biso nyonso surtout na stade des martyrs wenge musique ko sepelisa biso to yebaka ba papa chéri Jibin Piana président Weranson Blaise Boula Adolphe de Mungezi hein, tant d'autres le monde chante bazala qui vraiment est belé Bakabone qui 28 ans passé déjà et Dieu nous a fait grâce yako to mona bango lisusu na le 30 juin na scène moko vraiment na podium moko et ko sala biso plaisir makasi. Alors to pesi merci na boutique bayambi biso je vais essayer de prendre le papier parce que là je saurais pas bien voir. Merci na Ramsès Bossa, voilà Ramsès Bossa nouvelle collection ce qu'on a posa les langabola taba survêtement ya bien ba
chemise qui to connaît na déjà balati ba versa sa solo boé les kaka na Birmanie sur l'avenue souvenir voilà l'avenue souvenir juste na coin ya Birmanie boutique Ramses Bossa eza nango wana nouvelle collection kolata ba versas ba survêtement ya kitoko makasi. Alors nous avons reçu un artiste musicien à plateau na biso, il s'appelle Les Coqs Chantent, c'est vrai ba Les Coqs bazamo belle photo tuna yende vrai combo to yende vrai combo te pe makambo zo yinda na ba Les Coqs awa sosonga Les Coqs. Les Coqs c'est un artiste musicien ya Papa Chéri Jibin Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Alors bonjour Les Coqs, ça va? Bonjour ma sœur, ça va très bien nenge Papa Chéri alobaka kitoko makasi. Kitoko makasi. Voilà, wenge musique à BCBG, Jésus évolue ndenge. Donc en tout cas BCBG, wenge BCBG bon chic bon genre ya Papa Chéri très bien kitoko makasi ndenge yo sadiki alobaka kitoko makasi toujours. Merci beaucoup Les Coqs. Alors dans mes habitudes ceux qui mutu artiste et musicien na plateau nanga to linga vraiment pas seulement voix to comprendre que nous avons vraiment un chantre na plateau na biso. Merci beaucoup. Sarah Kabunda ebi marambo donc munda bien direct à New York ebi masolo les boss d'Enzo Makela ebi masolo oyo. Oh yeah oh yeah ah yeah yeah oh yeah oh yeah bolingo elinga mesengo na motema bolingo elinga mesengo na motema eyakilokola ndoto na maboko manga eyakilokola ndoto na maboko maranga vraiment nandimaki te Sarah Kabunda nandimaki te andimaki te oh ya oh yeah Coco c'est jeune mango Ramses Bossa aza gentil aza bogari oh ya la vie c'est comme ça radio Jemeye. La vie serait comme ça, la vie c'est borongo, la vie a Jibé Mawa, la vie a Masela Mawa, la vie a Fikare Mwamba, la vie a Kibenze Mawa, bato ya mokili mitema mabe dadempoko, balinga kate komona bato mibale balingani, bako sala nyonso tu babebisa makwela ya bato, kasi oyangana koko se, bakoko kate oyangana Denzo Makela bakoko kate oyangana Edoma Monica bakoko kate oyangana Ramses Bossa bakoko kate oya Rametre Loira moye mama kamweleki minene makamweleki bulo na beleli saminginda na beleli kaskito na beleli na beleli Edoma Monica beleli bolingo ezali pona mbongo te po atika kotungisanga pona zanelo kote na kamwe papsone ize check toujours. Merci beaucoup. Alors, la reconnaissance est très important. Je dis merci beaucoup à Diogo Blaise Moutanda, Nabasi Dafouana. Merci beaucoup, Blaise Moutanda. Et Salinga bien, Constant Maya Sikamata Bez. Place aux alliés, les boss héritiers Pomme, les grands Kissimbi. Ah, toi là, tu es là. Les boss héritiers Pomme, les grands Kissimbi. Merci beaucoup pour tout. Et merci beaucoup à la grande famille Gwabindi. Merci pour les soutiens. Ya Claudine, merci pour les idées. Ça me va vraiment droit au cœur. Alors, les Coqs chantent. Dis-nous un peu comment on est les Coqs. Au juste, et nani tomoni ba les Coqs babi mo belé. Moko ya bino pas na wenge as ressuscité à sa carrière na ye pas les Coqs. Siko les Coqs ango soso ana. Ezalaka kombo ya nani vraiment to yebana. Donc ça dit merci. Na question oyo kiamizeza ebi masolo oyo nazo solo la. Yannick ayebi motema rose ayebi masolo oyo kombo les Coqs oyo utalwe les Coqs mususu tazala na wenge à part les Coqs ozo solo na ye. Ça dit que les véritables les Coqs epesi bango epesa bango pour ça que babenganga soso.
c'est moi le véritable Kokeriko. Oh na yemba vraiment que Kokeriko, c'est moi le coq chanté. Mosala nanga kula musabato na tongo lelo na ye kola musabolingo na yo munda bina New York Télécène de Madrid yula boseninga na leli ponanzele oyo donc le véritable le coq yozo solanaye donc en tout cas très bien donc kombo euta musika soki na zongi masolo eleka vraiment moulayi quoi. Ah bon. Ok, merci beaucoup. Alors, Lecoq, dis-nous, tu as déjà fait combien de temps Pembeni à Papa Chéri JB Piano? Donc, 17 ans depuis 2007. 17 ans, yango na zolo bake tango kombo yo. Ebeta maretala magana TV belé bazalate. Pe belé oyo pe bakoma ba leader belé pe bazalate. Bazalate quoi. Mingi rolobezate. Mais non, dis-nous un peu. 17 ans, Pembeni à Papa Chéri JB Piano. Tout le monde a ba mission sou bazalaka e ka 5 ans a eu succès, du coup ba yebi et tout. Mais 17 ans, Pembeni à Papa Chéri, hein? Fidélité wana secret zanine. Donc secret nango belé bazo ya no zolo bazo fulama. Bazo kendeka dalene ya bongo aye na e pas quelque temps longwe na e. Ebele ba longwe bake. Pembeni à Papa Chéri. Bongo soso oyo kate lisolo ya soso soko tali ba test o esalama na Congo. O esalama na Congo na koko zonga pe mwa sima. Eko zala 2 tests ou 3 tests. O esala succès na Congo oyo. Ya liboso ezala no test o na koloba. Na koloba wana ezala test était ezala déjà ba travailler quoi. Mon frère Eboalote na PC Bambote esikaza o basala question réponse na char de poule leader na PC Bambote esikaza. Et Boalote yami balé la test na ngai o bana Congo bana monde entier bayebi o était kama loko la disque. C'était quoi? Test kakona. Donc ça dit que ba image nango pe zala bon no sala petit morceau landelango na ndenge zala ki quoi. Pe na yemba na Nono Fuji, na yemba na Jean Equalizer. Je te salue déjà. Na yemba na Jean Equalizer, na yemba na Eric Mente mon frère na PC Bambote bazako ko tout ça wala ba Bram bango tout na sala pe ba biloko mobo ebima kaka wana babwa kango pe kana disque na ba l'autre là quoi na osala ngo po o comprendre que le coca outi loin tant azala ke belé bazate ti siko pe toza e banelianga nasi na benga nasi tocha makamona mesa tovana tolobela na benga nasi tocha makamona mesa tovana tolobela nasi bayo nasi mbote nasi mbote nasi mbote mobima na yo papa binadama mobima na yo erapela kanga elilia mama soki namoni yorote ya ko consolenga donc ça dit que na salika petit morceau na po ebandeli yangana nasi ebandeli yangana nasi ebandeli yangana nasi sara kabunda yebi makambo munda bandire ka New York. On n'a pas trop bien compris le message. Ebandeli yangana nasi na benga nasi tocha makamona mesa tovanda tocha makamona mesa ça dit que to solola to bongisa avec Nancy yobi Nancy yaka tocha makamona mesa donc c'est trop vulgaire franchement kotia wana kotia makamona mesa ocha pe mai na kopo tocha mai na kopo tocha mai na cantine donc eza lingala quoi tocha makamona mesa to bongisa tocha mai na cantine na sukula na sicha mai na cantine tocha mai 17 ans auprès de Papa Chéri na 17 ans ana ozana chant oyo otia kuna kati be ba vocal pe otia na kati si c'est pas peu de chose hein si na yemba pe bo grande partie ya baker na album ebima na participa bon album ezo bima bal de match ba vokoza bana Kenya on azolo ba mon vieux mundabi en direct à New York azolanda ngai kwa Télécène de Madrid ndinga bol c'est en direct à Lissambo azolanda ngai ebike bientôt la azo zwa libanga na na balle de match on azoloba on azoyemba balle de match banda to banda kozela bozo envisager comme bisango quand
Balle de match bientôt là, ezobima nango. Bientôt combien de fois na yambi bino na ba plateau ça ba bientôt. Balobi ba biloko eloko bien. O balambi na nzungu. Biloko a goût. Ba patientara pona kozela yango. Ndeti bana kini bazozela. So sokola kana zelo po ebima ye komemelenga mo mingi na nzoto. Ti puserela nga yango komo pesa nga grippe. Nini olingo sala ngai. Ozolukela nga nini okomema ngo ambo mwana talakeba na via lolango. Nazalaka boxer na beta na chatombe na donc na sala ngo mingi te po bozoyi baka ba yibi pe trop déjà quoi. Donc bana kin bozala passe. Mais ba yiba na bango bino te le kokpo bino bina banda bo fanda. Je sais pas dernier album na mne ça na nini. Donc tout ici Dernier album na bino. album esalamité to bois ki kaka je te calcule pas générique. Nini album penza o ezaki bo pesa ki biso album na Congo ya BCBG ça. Balbum to bimisaki balbum ezaki belé pe donc. Ça date 10 ans. 10 ans déjà. Album asuka ezate po balle de match ezoya tozo beta donc o bana kin bazozela bayoka chinois toujours fidèle à ta changer pays jamais abala race mosusu kenzo yo trahi no d'ordre ya bolingo ce soit liboso la kamisa tomwino wangani nonga Saraka Boune donc bana kin bazela bazala patient bientôt la balle de match baroyoka ba Mamadou ya richo Mamadou nga nazima kambwe warisho nga nazima kambwe mukusana likolo senende molongolio nazalaki na moi sport tonge tanda kasi tonge boy kotana nango na kasio bile ya moi balakwe ya balingo tendresse ba caresse ba affection oyazangi mawa oyazana bolingo azaya donc balle de match bientôt là. Félicitations, sinon tu chantes bien. Hein? Félicitations. Alors, dis-nous d'abord, il y a une question là. Et maintenant, Nazalaki na Maltina, Nabino, dernièrement, a répondu à une question, mais je n'étais pas satisfaite. En fait, 17 ans, Pembe n'a pas chéri. Succès exact. Bon, le succès, il faut qu'on se le dise quand même. Bah, musicien, il y a Wenge BCBG, tu chantes bien. Il faut qu'on se le dise. Somme ta salam sané bientôt apprécié. Oyembara bien, tu as des atouts, tu as des qualités, il y a artiste. Mais oko les capé côté moko inaperçu bato ba oyeba te ke musicien moko ya BCBG zawana. Parce que eloko nini retena kabino ka kuna ezaka nini o ekanga kabino na wenge musique BCBG bokoka kolongwa te po bosala na mno pesu ba disque te boko mno ka bato bandule tant bien même que ba concert na mno ya ba $200 ba $100 wana penda bozala côté wana bozaka 11. Parce que eloko ni ekanga bino. C'est-à-dire que merci na question oyo. Réponse nga na ropesa na yo pe ba fan na biso ba vrai ba fan nyos ya Winner TV ya Saraka Boune la prêtresse donc na pese ba mbote donc ngai vraiment nazananu na wenge BCBG naza vraiment nanu donc na mon rapport orchestre na robeta te. Déjà naza na Barchilor bientôt là zo présenter premier fils nanga na wenge donc bientôt là na PC bambote Barchilor héritier du trône bébé Manassé Ephraim maman na bango mama Wiva. Ma question, je dis qu'est-ce qui te retient là-bas au fait? Et là on y est kanga kabino kuna na wenge musica. Réponds-nous quand même parce que ba fan bazozela. Réponds-moi. Oya akei, oya tigali, avandi biso awa, c'est bon. Et l'autre zobo mabaya pressé, botika kwa mvie donc sadike nazo mvie nanute. On est là, Mujibu. Toujours pemene à papa chéri quoi. Toujours. Merci beaucoup, l'artiste a répondu. Vous avez écouté la réponse à Nandela Loyembo. Alors, Wenge Musique à 4x4, papa chéri, Ranson, président Monda, chanteur. En tout cas, baza est belé, nabao baouta ki poto, bango tout basangani, skobino koto na palais, botikal neni. Et puis, ezalaneni, bo s'organiser neni. Boko accompagner bango, ou bien bo fan naka, le roi biso pe ba téléspectateur, total à bango, en distance, jour ndou lango ekobeta. Donc en tout cas merci beaucoup. Malobo nazolo ba maître ça ma pata ebi marambo yo, ebi masolo o biso déjà très bien toujours travailler na biso ti ba banda ma masolo na bango. Biso koto to a BCBG wenge BCBG bon chic bon genre.
kuna baza na wenge 4x4 sadi ke bamakamwa biso pena tokokota ti na source te biso tozo travailler sadi ke tokende otala bango bapere na biso tokozala comme bafan nde mpe bafani na biso batalaka biso kwa biso tozo répéter na biso bango mpe bazosala cop na bango biso mpe tozosala cop donc kolongwa awa na émission nazokende travail toza na avenue de répétition ezali na avenue de la justice na boboto wana kaka donc à partir à 17h toza wana ti 23h bino na répétition ka butu bolinga butu sadi ke ya makambo butu teza tolingaka korépéter place mo circulation mo bato baza sadi ke ebele te donc mpo totravaillaka yango ozoyoka bacollègue na nga bafize bazospiraka bakra bien bapage okalula chef d'état-major Lisimo Kiboranta mais mutakufi mukande bimi na pese bambote sika zali donc sadi ke tolinga amener sika kimia. Voilà, merci beaucoup. Alors, les coqs dis-nous modèle dans la musique. Tant on fait na palais au boulot le but nga fona za l'artiste, nga fona ça la musique. Modèle dans mondo c'était qui? Donc en tout cas ça dit que na question oyo biso banso ba artiste na Congo tozara na idole moko tolandaka. En tout cas ngai na bandoko mon côté muna mutazara na idole na ye. Tozara na idole na ye ça dit que tuna mutazara na idole na ye ndeti nga na bandoko linga koyoka ka mingi trop personnel le cours yanka papa wemba na bandoko yoka ebe moi mingi sadike moi trop banze mone mususu abeta kala wana lokola sinya talanga yawa eyanga ekoma kosopana baye bava zanga mawaba yako sasave na bango fongola miso ayo amona ndenge oho modife ngai makolo yoko kufa mabele komemaka lopango te tayoki minga lopango na motema na yo boni yokotalanga na miso ezali 4000 fois 2. Merci beaucoup personnel mais na bandoko kosepela vraiment na koyoka papa wimba trop vraiment. Tout cas. Voilà, alors ici na TGB à lobby la caméra na biso, il y a Congo Winner na maboko Adida Lumumba, l'homme à la taille S. Que tu dises un mot à papa chéri, sois sincère, que tu dises un mot à papa chéri, tu diras quoi? Na koloba papa chéri, Nzambe abatela ye, apesa ye makasi, azalaka ndenga azalaka mon boss, El Salvatore de la Patria. Nzambe abatela o makasi. En tout cas, merci El Salvatore de la Patrie. Voilà, wana Nzambe abatela ye. Alors, s'il y a un défaut à lui, oh mon ake, loko vraiment présent mais qu'un peu qu'on changer yango pour ekende bien. Tu lui diras quoi? Changer loko pour ekende bien. Pardon, pendant la question na yo. Tu n'as pas bien saisi. Na yo qui vraiment voilà, bien. je dis ceci. Wana olobi Nzambe abombaye. Alors si je te demande que voilà dis quelque chose encore comme conseil à papa chéri que ozane loko moko bo mona ke panaye au mona pena que te loko isa vraiment bien mingité que la personne puisse changer, améliorer un peu sa façon de faire des choses. Okoyebi sa papa chéri a changé netinine. En tout cas, merci beaucoup. Awa tozana média, izana maramususo na rolo bapete devant média. Donc, il y a un El Salvatore de la Patrie, ezali, mais na médiaté. Mais na médiaté. Mais quand même, et on dirait, toi, tu me demandes. Attends, toi, c'est l'inverse, la question, Anna. Tu me dis, moi, je suis venu travailler avec notre cordon Adida Lumumba. D'accord? Hein? Toi, c'est l'inverse. Les coqs, tu deviens journaliste, moi, l'invité. Et tu me poses la question que Nadia, s'il faut ça, Adida Lumumba a changé, tu lui diras quoi? Pose-moi cette question et moi, je vais essayer de répondre. Et puis, à travers ma réponse, on reçoit réponse comme ça, on répondra. Vas-y. Bonjour Nadia. Bonjour les coqs. Naingaki na tuna question oyo. Ndenge ozalaka na Sarah Kabouni, la prêtresse, grand prêtre mère, pour changer,
omonaka ye ndenge nini ndenge azalaka po achanger donc. Mais là, ce n'était pas ma question. Moi, je m'adressais à Dida Lumumba que je vois ici en face, franchement. À Dida, il est là, le caméraman qui est devant toi. Bon, à Madame Sarah, je lui disais de me faire confiance. Et puis voilà, de me faire confiance parce que je suis en train de travailler, je fais que mon travail. Donc, c'est juste ça. Merci, bravo, toujours. Donc, tu peux répondre aussi. Tu peux répondre quand même. Toujours de la patrie. Donc, El Salvatore, leader moko bien, leader moko kitoko, donc Nzamba Batelae, papa chéri. Apparemment, hein? Apparemment. T'es entre nous. Tu as peur de répondre ou comment? Nadia, Star. Star, oui, que non, c'est là qu'on répond pour te changer de question. Donc, El Salvatore. Qu'il change quoi? Leader à option. A changé Nini. Leader à Pembe. Leader à option. Nadia, tu reçois prochainement une émission en Egoya. On a tous les temps. Ta caméra fan dans la biso. En tout cas, on a tous les temps. Adida, côté langako, côté langai. Ah, maman, ça rezomo na marambo. La prêtresse, Sarah Karabunaro, Talama Kamonadia Yelinga o. Nakomela mai pamba o, pona souve. Nakoboma moto pona Salvatore de la patrie. Check, jamais pareil. Merci beaucoup. Apparemment, on a des caméramans ici à Ramsès Bossa. Merci pour les images. Alors, je pense que tu comme vraiment na souka émission na biso et je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à émission na biso et quelques dédicaces, ça fait du bien. Merci beaucoup. Napesa mingi surtout numéro na ngai pona ba conseil. Oya kolanda émission Congo Winner TV. JP Maketo au niveau 089 61 35 323 089 61 35 323 JP Maketo au niveau assassin Odombaki asomatadi akenda naropesa mbote na Edoma Monica en direct naropesa mbote. Un joyeux anniversaire à toi mon frère Denzo Makela. Nzambe abatela yo naropesa mbote na Mundabi en direct à New York. Mundabi mwana manzunda Mundabi en direct. Voilà, excusez-moi, permets-moi un peu de te ravir la parole hein, avant de finir tes dédicaces. Dis-nous un peu, actualité, mon côté, les cas dernièrement dans les réseaux sociaux, tout le monde qui votre frère Emilia, ex-musicien pe ya wenge musique pour bozala na ekuna et papa chéri et à un moment donné tika imino kendaki na maison mère to mona ki ye na ndeko na biso artiste munene pe mboka na biso fali poupa moi mes attentes moko et salamaki na réseaux sociaux. Alors par rapport à ces sujets tu peux dire quoi? En tout cas merci beaucoup Nadia. Maramwana vraiment aucune idée na e bien vraiment tiens. Mais moi je t'apprends. Donc wana vraiment na bien ngote na zoyoka yoka. Ki oza muta okima makambo eza ka question ba poser yo. Oza no muta rando te hein wana na yebi hein leko. Wana bango bazoluka ba base na bango place beta maki donc. Ah fali na email ba luka ba base na bango. Si. Yo monaki place ba bundaki. Ou bien monaki image nango ke bazobeta na makofi. Et ba beba lakisa ba tuté to bomba image. Si donc wana eza fali déjà grand munene e bazoluka base na email ya mutasila nae. Oh. Ça dit que Yoroluba Emilia asila par rapport à quoi? Non, par rapport à quoi? Attends, aussi les gens n'ont pas bêté, hein? Nous devons comprendre parce que des fois les Congolais tu interprètes makambo, tu changes makambo. Tant que balobi mutu asila, c'est-à-dire quoi? Ici à Kinshasa, n'est-ce pas na o babotami 10 ans passés. Surtout les bango Emilia ba yebiete parce que Emilia déjà tant on loin maison mère afana na ye na poto asala maram na ye comment na pe ko travailler, il est responsable en Europe. Tu vois? Fali Poupa Lelo de King Aigle Hassel. Voilà pourquoi tu tournes net Fali Penza. À cause de problème ni Emilia, à cause de buzz ni Emilia. Pour ceux qui buzz c'est qu'il faut le qu'on a na roloba Nadia, ça dit que tant aux autres Emilia na mboko au Congo, bazalaka te hein.
ntango ozoyoka bemeli na mboka Congo bazalaka te ntango bazosala ntango ozoyoka emeli azoyemba na mboka oyo bazalaka te nalobi kaka bazalaka te banani banzeza bazalaka kia minzeza azalaka ntango emeli azosala bamasolo oyo olingi nga nalela yo na monoko nini tabufatuani dembo yo mawa yokolingi nga nalela yo na monoko nini alisi baba naleli yo na swahili juyama penorabish na chiluba lwaku rouge kialaora na lingala na kolela rabichu zongara profa fifi mana Nadia ntango emeli azolela na mboka bazalaka te mais chaque chose a son temps mais faut kozala na respect te ya bagrand na yo ko défendre te histoire vraie mais c'est l'impression que tu nous donnes tu es en train de défendre histoire vraie même mokonzi abilili adi dayebi masolo oyo wana eza vraiment histoire vraie bacongolais bacongo bana Congo tout le monde entier Asie Europe partout bayebi masolo oyo toyebi esika nini touti esika nini tozokende sadike nzambe asali mwa grâce mais faut kozala respect na bagrand tina papa na yo alati o couche bakata yo okomo manke pe na papa c'est normal wana tina lobi kaka na koti isaka exemple kaka ya makila wenge c'était donc bon, de toute façon la charité ne commence par soi-même ose défendre ma belle c'est tout à fait normal que ose parti à Emilia pour na que ça na vocal c'est-à-dire que en quelque sorte tu m'as dit que Emilia a raison musique ozo bomanga mabe ozo bomanga mabe les gars grand chanteur mboka na biso un musicien on t'a demandé de faire la part des choses yo moko expliquer biso si j'étais bien compris pour pas tala biso pe ba Hollanda si moi je te bien saisi ngolo bake wenge ne tombera na soutenir à clan wenge te me olobi yango déjà tant que olobi yango ngana même se retourner excellence maman Pepito Kilala oazo kambela biso commune ya Kini maman bourgmestre ayebi masolo oyo mon vieux Clara de Bruxelles papi biba mais c'est le maire de Bomo bayebi masolo oyo donc doma Monique en direct moi na Manzunda en direct à New York donc munda bayebi masolo. Merci beaucoup. Je n'ai rien contre Emilia abonné na bisi à Congo Winner. Je vous connaissais que Nazara sans polémique. Moi j'aime la bonne musique. Emilia c'est pas l'exception surtout vocal na tout ça là. En tout cas moi j'étais encore petite tant dans yo Congo, ça me faisait vraiment plaisir. Emilia, tu chantes bien mais manda chante mtoye maintenant luboso poyo. Tu sais moi c'est ma remplacer ka na wenge pour manda chante kendari zaka bongo histoire. Si tu te souviens bien, Nadia nga ba histoire vraiment na olingo kota sur cité na bosani na ngai vraiment naza muta wenge ba masolo oyo faut tout nango ba seguin ba fi carré ça fait partie moi je suis journaliste je connais quand même l'histoire mais l'histoire mais orobetango pe yango te mais oyebi kaka nengo yo ka mais eza na bateau ba yebi histoire les coqs ceux qui ba lobi boeke héritier Watanabe aya wenge avant les coqs héritier Watanabe lelo aza prêtre koleka ba les coqs est-ce que to fingi wana fingi te normalement to ebike wata prêtre na pese bambote sikaza poza nostra azalaka na BCBG ava biso to ya wenge histoire na ebika ya ngwana mais siko ba oyo wana ndenga na yebi yango te faut tuna ba sege mignon avant ya koto tuna ka histoire bien te faut tuna ba sege ba na pese mbote sikaza maître fi carré fifi wana donc bango ba yebi histoire vraie histoire pena ya wenge bango ba yebi bambuta kiski solokele faut tuna ba bango ba sakili ntsunga chauffeur à patron ba yebi lisolo yango histoire yango quoi c'est intéressant non nango vraiment ngapena source ya masolo a clan wenge wana vraiment nazolinga kokota rango te. Merci beaucoup, vous allez comprendre que les coqs ne veulent pas trop de problèmes pour Mikolo peut pas comme mukama tena ba interprétation et comme moi belé mais je pense qu'on n'a pas insulté jusque là, c'est juste l'actualité et l'information tozolinga to pesa ba fan na biso po bazala vraiment na posa na biso po to informer bango. Alors, on a pu remarquer quelque chose entre Wenge musique à maison mère na Wenge musique à BCBG décalage eza makasi.
Pourquoi je dis ça? Ils ont des fans, j'ai l'habitude de oyamba, musicien, na komaka, na TikTok, na Instagram, que voilà, j'avais annoncé que je vais recevoir les coqs chantent BCBG balobi, j'ai bétouné la bille sur les coqs. Que ce zali chombo kangami sinon na l'acteur na Facebook. J'ai bétouné la bille sur les coqs. Ayemba kakitoko. Tomoni bina file aye lobi aka. Tolonga na bina file pa za koko pa wera. Fabrigaz aye lobi apa wera. Si c'est pas Fabrigaz abimisi na bana. Babi na file bakomba prêtre mais c'est Ig bonjour. Tomona ba Ibrator piana yale ba ya pa ba Fabrigaz. Tomona ferego la longwe et pas wera fere abimisi na babana qu'on ne peut pas citer là. Mais siko bino tant bomonaka baninga na bino ba olongo orchestre ba sala eloko moko, vous n'avez pas le courage d'oser ou bien ezaka fidélité. Na dioza mystique ozobo manga mabe masarata maramolukeli ngai barasangisaka sikre na bololote yo lingo sangisa manana sikre kosimba te tianga na plaça bololo kola Congo bololwe tianga na plaça sikre lianga lokola kokwe ngai koke chanter tango ya lekaki na balabala na biswe patentira chaki na moto ebimisaki elo kola donc ça dit que c'est moi le corps. Moi je vais décortiquer réponse nayo parce que tu nous as répondu, n'est-ce pas? Si. En chantant, d'accord. Les coqs chantent, artistes et musiciens ya mboka na biso Congo ya munene ayembaka kitoko. Il m'a répondu comme ça. Basangisaka sukali na bololote, c'est-à-dire bango na wenge musique BCBG ba secret. Na wenge musique maison mère ba bololo. Moye basangisa bango ezate pour différence, c'est ça la réponse. Si. Si, Sarah Kabunda, la prêtresse. T'es là. On va qui si deuxième réponse c'est ça là qui? Ceux qui a ma foutu la mine mouta tcha ceux qui a bien filé. Atara jaune coteau na 4-4. Nadia tika maramo. Ah, Sarah Kabunda, la prêtresse. Tala makambo lukeli ngayawa. Ngobila yo le suprême. Ngobila yo Gentini. Ngobila Mac. Ngobila digouve. Voilà, tu comme une souka. Alors les coqs faut aimer la chose sous le mot BCBG et ça me fait plaisir. Et là on a chien pas dans longwa, chien pas longwa. Yo moi à oza zo courage au longwa mais yo zana nous to patienter dans le biya zanan. Et là on vient au spécialiste sur maman Sarah Kabunji. On spécialiste sur nani? Aminata ma vie sans toi et comme fragile lokola bomo ya ndunda e bale kabolingana yo nakomi kokatisa nasinga ya suki ye lokola ngana lingi yo Aminata momie sikre tika nandima etumbo na banzoi yo nese ya nzete na bombanaka na tango ya moi mbeto nanga nalalelaka na tango ya butu nakonanga na bomanaka soki mvula ekonoko Aminata tu es plus secret tu mieux awayo keinayo ma chérie o explose nga na ba etemperi pe ba danger butu moi mobimbesile lingana nzoto likolo ya kozela kayo sila sundolanga na rapaya misère fatire destination ya bolingo nazwa pie ah nada en tout cas partir les salinga bien moro mais moi des vocales non pas conclure moi des vocales non mon Dieu mon roi je chanterai comme coquet chanter mon Dieu mon roi je chanterai comme coquet chanter parcours nanga nzambe moto moko te loboko likolo hela c'était un homme de route c'est une fleur sans doute wow kingo na yo mombe binada maloko la singa olo mino na yongo ya siki lokola diama
nazalaka na susi ya salva na ngai salvatora esanga makanisi ya kitoko boye mpo nga nakalinga yo souverain premier nga lere koke chante na ye mpo kosala nga na motema bobotora misese bosa kiemenzeza samara pata ya nik na leli seda seda na leli. Merci beaucoup les coqs. En tout cas, félicitations. Sur la lobby no yemba mabe c'est que na kosi, tu chantes vraiment bien, oso respecter bagam pour tout le monde on a pas mis belé. Année pena moi succès na moi 20 personnes mais sur otie kaka na armo luka bombo partout. Bombo na kati ote na dia ba o tanga kwebike ba musicien ya studio pe bazalaka ayembi babambi voix mais kende na concert live place au comprendre bien. Natangi comme moi mututé. Na pesi kaka exemple bana moi succès na bango bino nde koyembeza nango bino koyembeza succès kande semblable no moi difficile les coq. Nga na lobi natangi nanga komba mututé Sara Kabunda omoni makambo lukeli nga yawa na lobi kaka ke babambaka ba voix na live boye bako karaté ngana lobi na ngana tangi komba mututé. Merci beaucoup. Alors dis-nous déjà c'est comment votre programme, il y a répétition, vous répétez quel jour, telle heure à telle heure, et ça comment? Donc tout ça mercredi, jeudi donc lelo sous ka répétition na biso ya lelo tout ça bongo sur 24 au katiso de moutons première avenue de la justice na Boboto wana na coin na restaurant na Gistar Boebi Boboto, tout ça wana mercredi, jeudi à partir à 17h, 23h. Donc programme Moussou ça dit que tous aurons na soukare par lelo. Si Nicolas Bandoule a non suspendu hein pour la présidence vous préparer. Biso to betara toujours to beta ba mardi, ba mercredi, ba jeudi, to betina ba Boboto Sans président? Na président. Oh. Na président na boss El Salvatore de la patrie leader peme leader option multiple options azalaki na biso ba poulet na e betaki pe masolo ya ngobila awa azalaki na martyr to okuta na suna Gistar wana donc tozo beta laisser l'orchestre na momo na minute yo yebi BCBG tozo beta trop trop mais ba oyo bazo bimisa ba disque bazo beta wapi tozo monaka ba disque belo kende boy concert mobo ya 1000 francs ya 2000 francs bazo chacha bazo beta wapi concert moi 2000, 3000. Ça dit qu'on comprend en concert combien? Il y a 2000 francs. 2000 francs, 3000 francs. Mais on dirait bino boza tellement trop luxueux qui parabato ya ba 2000 wana te po bino bo akaka ndule na ville. C'est comme si bino bolinga kaka population moko trop luxueux quoi. Donc bata ba 2000, bata ba 10000, bata kingasani bo qui paka bango vraiment te bino bolinga ka bata ba $50, bata ba $100 nde bo betelaka. Tout so beta wa semaine passée to betaki na bibwa pona bato ya bibwa pe bazalaki na Sébastien to zalaki wana te ezalaki nango $10 to cheka on a pris wana po tout le monde azala wana sadike natangi nanga komba mutu te nga na lobaki kaka bazobimisa ba disque omona bango bazobeta ba 2000 francs ba 3 natangi nanga komba mutu te nga na lobi kaka na pesi exemple mais biso tozobeta toujours ba production tozobeta donc nazaku ya kolemba lobi na lalaki libanda ndule kaka ezaki journal rep mais comme na ndule danger. Ok, merci beaucoup. Alors les coqs, tu comme une souk émission, on va faire ceci. Tu répètes encore ton numéro et 4 dédicaces et puis moi je vais reprendre le micro na conclure émission et puis je vais te remettre encore l'émission. Tu fais un truc à l'honneur de Congo Winner. Tout ça bongo. Merci. Ton numéro. JP Maketo au niveau Souda fait Thomas Maketo 089 61 35 323 089 61 35 323 Naruboaka mon vieux le seul vieux qui me reste chef coutumier Asso Matadi Sumberi Tekiri na PC Bambote Sikazali le roi des Amunda Papi Tombala vieux biganeto sola kit Papi Tombala le roi des Amunda mon vieux Willy Lumina frappe encore mon vieux Furgence Kabungu na pesio Bambote Sikozali Edoma Monika Bambote na pesi mbote na Luc Makanaki
Liki Makanaki sikoza bambote na pesi bambote na Roger Nonga grande puissance na pesi bambote na mwana Manzunda Mundabi en direct à New York bambote na Télécène de Madrid bambote na Ndinga Bolse bambote na yo Denzu Makela ba joyeux anniversaire na yo et sikozali na pesi bambote na mon vieux Papi Onokoko qui bobo toujours makamou Clara de Bruxelles mon vieux Adrien bambote sikozali check. Merci beaucoup. Alors, cette émission tient à sa fin. J'avais vraiment la réel plaisir. Yakoyambe Labino, un bon chanteur de notre pays, République démocratique du Congo. Les coqs chantent, il est tellement sage, il m'a apprécié par sa sagesse. Hein? Aboy cocotte à gauche, droite, tant bien même que je lui ai piégé plusieurs fois, mais il nous a fait preuve qu'il est vraiment ancien. Il y a musique. 17 ans, c'est pas chose facile. Hein? 17 ans, au Fandi Kaka n'a pas les moko. Moi, si moko ya liba, la Fandi 17 ans, moi, na 8 diplôme d'état. En tout cas, tu es vraiment félicité. Et je te dis merci beaucoup d'avoir répondu présent na invitation Nabiso parce que bah grand et bel hein, aux grand et musique Nabiso et ça l'a peut-être bengi et tourner à sali genre mais toi tu as été accueillant et puis je te dis merci beaucoup les coqs, continue comme ça et nzamba vraiment vraiment musique. Ça moi je te bénis. Hein. Alors, Tokomina Souka, j'ai dit merci beaucoup Nabatunio Sobozo continuer à s'abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas, n'arrêtez pas, faites-nous confiance, abonnez massivement sur Congo Winner TV, vous ne serez jamais déçus. Et merci beaucoup à Maman Sarah pour la confiance et merci à Dida Lumumba pour les images. Ceux qui ont des images qui ont déjà vraiment des mères donc à Dida Lumumba l'homme à la taille S, merci pour les images. Alors je dis merci beaucoup à Ramsès Bossana Keia, espace naïe, au moins il nous a laissé l'espace pour tourner l'émission. Ce que l'Ungo là t'as bien, j'ai besoin aussi si moi polo est bien ça pour naïo. En tout cas Ramsès Bossa, merci beaucoup. Déjà, babona Congo Winner, polo bakomona na rola ta lobby yondo kopé sango. Merci beaucoup. Ramsès Bossa boutique eza na coin ya Birmanie, hein, coin ya Birmanie na commune ya nous sommes en Ngirigi Rubia Bumbu voilà, na commune à Bumbu juste na Kouya Birmanie sur l'avenue Souvenir. Voilà, l'avenue Souvenir na Kouya Birmanie boutique ezana moi garçon moi ba lock sa propre boye. So kotika moi ba survêtement ya canon ya kitoko ba chemise bien olingo la toye wana ya rande ko somba ko defate pardon. Tozana pour ça ba sombi ba défi boyate. Merci beaucoup à la famille biologique na ngai na lengaka bino po bino tout bo s'abonner na Congo Winner. Merci pour la gentillesse. Bo s'abonner massivement na Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Alors, cette émission tient à sa fin. J'ai dit merci beaucoup à toi les coqs et je te remets le micro. Tu nous fais un trick pour Congo Winner TV et ça l'a biso plaisir na moi loyembo. Congo Winner chaîne kitoko tolandaka toujours balanda kango Sarah Kabundi la prêtresse le kokara le lié na leli Congo Winner TV boro s'abonner na Congo Winner Edama Monica s'abonner Clara de Bruxelles aussi à s'abonner JP Maquette aussi à s'abonner Congo Winner TV ya Sarah Kabundi Denzu Makela pasi à s'abonner tango nyonso nasuki wana check toujours Congo Winner TV tozalaka ndawa tolekaka ndawa pozwa les coqs chante Congo Winner TV nde makamodi chaîne ezolakisa soin chaîne ezolakisa kitoko makasi di toza toujours awa check jamais pareil.